na peuple info lingala mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofungoli ngo na ngambo ya présidence pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki dimanche 21 septembre kuna na New York na Massad Boulos oyo azali bongo conseiller principal pour l'Afrique ya président Donald Trump. Ensemble balobelaki accord de paix oyo ezalaki signé le 27 juin na Washington. Héritier Mapinde Mijo Mabasi bapesi bino ba détails. Dimanche 21 septembre 2025, na New York, na États-Unis d'Amérique, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki M. Massad Boulos, oyo azali conseiller principal pour l'Afrique ya président américain Donald Trump. M. Boulos ye ayaki kobeta masolo elongo na chef de l'État na likambo etali suivi ya accord de paix oyo ezalaki signé na Washington le 27 juin ya mvula oyo. Boye M. Massad Boulos ye atalisaki pe engagement des États-Unis d'Amérique pene ya RDC pour na retrouver kimia moko définitive liboso ya situation oyo RDC azali ko connaître mingi penza na partie est na ye eleki lelo bamvula ibele. Pendant plus d'une heure ba deux personnalités ba discutaki mingi na partenariat stratégique entre RDC na États-Unis d'Amérique pe batalisaki volonté ya deux parties ya ko finaliser na avenir moko ya mokuse oyo esengeli eyeba na ko attirer maximum ya investisseurs américains na République démocratique du Congo. La conférence parallèle organisée lundi 22 septembre na mission permanente ya RDC kuna na Oniboye ke chef de l'État à Sengibongo na communauté internationale ba reconnaître bongo génocide oyo et salemaki na République démocratique du Congo. Mijo Mabasi, Héritier Mapinde. Na conférence parallèle side event oyo ezalaki organisé lundi 22 septembre na mission permanente ya République démocratique du Congo na Nations Unies, Jay Conférence Center ya Manhattan, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na communauté internationale bayeba na ko reconnaître génocide oyo esalemaki na République démocratique du Congo pour na gain économique génocoste depuis plus de 3 décennies. Na présence ya première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ba diplomate ebele, ba scientifique, ba lobbyiste, ba admirateur ya RDC pe représentation significative ya diaspora congolaise. Chef de l'État a se livraki na ba principaux axes ya plaidoyer na ye ba crime oyo ezalaki planifié pe systématiquement na modus operandi ya ko relever pona ba acte misusu ya logique pe ya intention moko génocidaire. Ndenge chef de l'État atalisaki alobi kasi mingi ba tragédie ya boye ezalaka minimiser parfois ebele pe baboyaka yango. Tozali awa pona ko briser silence pe ko tombola mongongo afin que voile ezala levé pona ko talisa reconnaissance internationale ya ba génocide oyo esalemaki na territoire ya République démocratique du Congo. Yangonde ezali condition pona justice pe koyeba na ko réparer pe koluka kimia moko durable ndenge chef de l'État asokesaki. Tozonga bongo na ville province ya Kinshasa pour kotesa bino ndenge président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a président ki lundi 22 septembre kuna na palais du peuple première conférence ya ba président ya session ordinaire ya septembre 2025 comme de Mabasi apesi bino ba détail. Rencontre stratégique oyo objectif principal nango ezalaki examen pe adoption ya calendrier ya misala oyo kozala réalisé durant session ordinaire ya septembre 2025. Na réunion oyo rapporteur Nefertiti Ngoudiansa ya Sénat a confirmé que ba préparatif ezako avancé kitoko pe première plénière ya session et kozala bongo convoqué kala mingi te bosimba ke bayaki pour na première conférence oyo ba président pour na ko examiner calendrier ya misala balingi ko informer na population que Sénat eza prêt pour na ko entamer misala wana ezalaki déclaration ya sénatrice pe rapporteur ya Sénat Nefertiti Ngoudiansa bosimba ke session parlementaire oyo ezelami makasi pambate bakolobela examen ya projet ya loi ya finance pour na exercice 2026 pe examen ya loi ya ba finance 2026 pe lisusu septembre bako examiner ba matière ya motuya ya ndenge na ndenge. Na masola chambre basse parlement boye baki honorable Vital Kamerhe a démissionné qui na poste na ye ya président ya Assemblée nationale ezala qui na plénière ya lundi 22 septembre kuna na palais du peuple héritier Mapinde mi identique.
Honorable Vital Kamerhe, président ya Assemblée nationale, a démissionné qui na poste na ye ya président. Ezalaki bongo mokolo ya lundi 22 septembre 2025. Ezali selon ye pour préserver cohésion nationale pe harmonie institutionnelle. Azalaki accusé na pétition moko ezalaki signé et pas ya ba députés nationaux. Président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, a présenté qui démission na ye liboso ya plénière pour na ba raison ya cohésion nationale pe harmonie institutionnelle pour na combattre la stabilité pe unité ya mboka. Plénière oyo ezalaki pour na ordre du jour examen pe adoption ya rapport ya commission spéciale pe temporaire oyo ezalaki chargé pour na constatuer na pétition oyo ebandaki ko viser 5 membres ya bureau boye yango ezalaki traité te suite na démission ya 2 membres oyo bazalaki concerné lokola président Vital Kamerhe pe rapporteur adjointe Dominique Munongo Inamizi. Situation oyo impliqué reformulation ya rapport ya commission oyo esengeli et lobela lisusu baka oyo mibalete na présidence ya premier vice-président Jean-Claude Chilumba assisté na deuxième vice-président Christophe Mbosso. Plénière a pesaki occasion na honorable Vital Kamerhe a présenté solennellement démission na ye et pas ya ba élus nationaux na discours moko clair pe concis liboso ya tension moko ya makasi oyo ezalaki observé entre ba députés pona oyo etali irrégularité oyo emonanaki kasi ezalaki sanctionné te et pas ya commission. Président Vital Kamerhe azwaki décision patriotique ya ko se retirer pe ya ko pesa démission na ye na plénière oyo azali souveraine pona ko préserver cohésion nationale pe harmonie institutionnelle. Ezali pona deuxième fois na carrière parlementaire na ye oyo azali kolanda kaka nzela oyo etalisi occasion ya loyauté indéfectible et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe respect na ye envers baeli ya mboka. Plénière azwaki acte ya démission oyo ezalaki soumise na débat. Na masola primature boye ke première ministre Judith Suminwa ayambaki lundi 22 septembre na hôtel ya gouvernement délégation ya agence japonaise de coopération internationale FICA na mokuse oyo ekamamaki na vice-président na yango Kawamura. Bona ba détail elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Coopération entre République démocratique du Congo et le Japon ezwi étape moko ya malonga. Premier ministre Judith Suminwa ayambaki na hôtel ya gouvernement délégation ya agence japonaise ya coopération internationale JICA na mokuse kambamaki na vice-président na yango Kawamura Kenichi boye bokutani oyo ezalaki pona principal objectif ko renforcer ba échange na ba projet ebele oyo ebengami ba projet moko stratégique balobelaki mingi na centre ba échange. Premier ministre elongo na délégation japonaise balobelaki projet ya Grand Inga ezali barrage moko hydroélectrique ya munene oyo ekosunga développement ya RDC. Boye atalisi raison ya visite na RDC ezali lié na ba projet ya Grand Inga environnement pe ba projet misusu ya minene oyo ezali kolié RDC na Japon. Japon a s'engagé déjà na ba initiative ebele pour na ba infrastructure ya makasi na Afrique pe lisusu bazali kotala likambo ya Grand Inga ezali opportunité moko ya makasi ya coopération entre RDC na Japon. Boye yango Grand Inga oyo environnement délégation japonaise ba abordaki pe longo na premier ministre avancement ba projet misusu oyo ezali bongo en cours lokola ya santé publique ya police nationale ba secteur nyonso ezali considéré lokola essentiel pour le développement pe ko benda stabilité na RDC. Ba discutaki pe ba projet oyo ezali lié na mingi na santé. Vice-président ya JICA a profitaki na occasion na séjour na ye pour na kokumisa engagement personnel ya premier ministre Judith Suminwa pour na consolider ba relation entre Japon na RDC. Atalisi appréciation na ye na son excellence premier ministre aye bana kokoma pe na Japon we asepela ki pendenge premier ministre auti koza na Japon na occasion ya conférence internationale ya Tokyo pour na développement na Afrique. Bokutani oyo e marqué étape moko supplémentaire na coopération entre RDC na Japon pour na Kinshasa. Engagement ya Tokyo ezali bongo levier moko essentiel pour na réussite ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 oyo ezali centré mingi na transformation structurelle ya pays, amélioration ya conditions de vie ya ba Congolais. Kaka masola primature boye ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki pe lisusu délégation moko ya Banque africaine du développement toujours lundi 22 septembre na hôtel ya gouvernement. Nathalie Kaila héritier Mapindemi.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi na hôtel du gouvernement délégation ya groupe ya Banque africaine de développement et Kambamaki na Léandre Basselui oyo azali directeur général pour l'Afrique centrale institution oyo bazalaki na cadre ya mission moko ya dialogue na niveau oyo baye ko évaluer état d'avancement ya projet oyo ezalaki financé et pas ya BAD na République démocratique du Congo pe kotala ndenge nini ko définir ba priorité mosusu ya coopération audience oyo ba discussion balobelaki mingi nécessité ya kokembisa mise en place ba projet oyo ezali engagé pa ya BAD na RDC mingi institution azali ko compter ba portefeuille ya engagement ezali estimé na 1,6 milliard de dollars américains pour na taux ya décaissement oyo ezali jugé faible autour ya 25% pour na Léandre Bassolé alobi rythme oyo ezali ko permettre te d'obtenir impact moko concret pour na ba conditions de vie ya ba population ya RDC retard na utilisation ba ressources oyo ezali ko entraîner mingi penza retard na amélioration ya ba conditions de vie ya population madame la première ministre apesi bango ndenge balobi ba instruction claire pour na ko accélérer mise en œuvre et utilisation ya ba financement oyo ezali bongo na litomba ba na ko travailler ensemble pour na ko changer ba donne réunion oyo ezalaki pe occasion pour na chef ya gouvernement a présenté ba priorité à ce capo na mboka kati na yango ezali bongo compact ya résilience compact ya énergie pe lisusu réalisation ya projet grand inga où ezali considérer lokola moko ya ba projet ya makasi pour na avenir énergétique ya RDC BAD atalisi disponibilité na ekakate ya ko appuyer techniquement lisusu financièrement kasi ko accompagner pleinement ba autorité ya RDC pour la réalisation il y a objectif oyo ndenge Léandre atalisaki bosimba pe boyeba ke mission oyo ya haut niveau ezali mené na groupe BAD ezali mingi pour na ko renforcer collaboration stratégique entre RDC na institution panafricaine mission oyo ezali pe koyoka ba autorité ya RDC pour na ko travailler ensemble pe ko identifier ba solution nyonso oyo esengeli bokutani oyo e marqué étape moko makasi na ba relation entre RDC na BAD na volonté moko affiché pour na gouvernement Suminwa ya kokoba na lombango ba réforme nyonso oyo kozala pona ko concrétiser ba projet ya appui ya BAD oyo mingi bazali kolobela efficacité na exécution ba projet pe lisusu ko kotisa ba nouvelle priorité stratégique RDC azali ko espérer ko bâtir coopération moko dynamique pe ya impact moko ya makasi na ba service ya population. Lelo ekokisi bongo 15 ans depuis balançant misala ya kotonga bongo stade Kazamba kuna na ville ya Kikwiti ti lelo misala ezako avancé te reporter ya Info Lingala depuis Kikwiti a selebino elema o. Environ 15 ans passés depuis balansaka misala ya construction ya stade ya Kazamba na ville ya Kikwiti par ba régime avant Tshisekedi. Évolution ezalaka kate kutu ekoma zamba monene lokola park oyo banyama ya ndenge na ndenge ekoma kotambola na kati neti bapuku na ba oyo misusu kutu tokoki kotanga te. Tango mokonzi ya mboka président Tshisekedi akotaka na pouvoir alakisaki bolingo mpona ko reprendre chantier monene oyo ezalaka espoir ya population ya Kikwiti mpona kosala lisusu misala wana. Quelques semaines après reprise ya misala, ingénieur akanga chantier sans kolaka population misala esuka kaka bongo ya abendani. Stade ya Kazamba to banomona ndenge bano travailler ti ndenge zo travailler bona ndenge kangama to atena biso mope kuti to ekabusaka biso ti lelo yo to comprendre te o ingénieur mudabano sa musala oyo na ba travailler si one donné ba bano travailler so tu ni bango a masa musele kangami ga bongo ingénieur lobi to so na bandaku ozo comprendre ti so babengi biso comme ça peut être osani do biso yezo ka bo musale ba dali sus Siko ye bongo balobaki bongo rezo bapesa ke musala ngwe kangambi pona nini baloba te logo te abaloba kuta te logo moko te eye pe akenda pe ga bongo misele kangama mituke kangama bo ba machine wana tu ya mai e kangama bon mutu pe kuta achiko travailler le sus ezate to mona ka uvena ya kawa yo sepela ka mingi uvena pe atu na biso pe do répondre ki to mataki do tine stade atalaki bakiti kutu do betela kutu mbula kutu bakiti do eza do ekobe konuna bakiti na mokonzi bakonzi nyonso mboka oba kolanda yo nazosenga do na bakonzi do na papa Félix Tshilombo akwa kosunga biso po na kati stade ya biso ya komina Kazamba do na villa Kikwiti po biso bana Kikwiti pe to ko sepela pe tozala pe ne stade pe ya biso
Ba député voté na ville ya Kikwit mosala na bino nini? Ville ya Kikwit oyo ebimisa batu ya ndenge na ndenge na ba poste oyo kutu tokoki koloba te, mais ville ya Kikwit ezo manke kutu ata stade ya pamba. Biloko ya boye eza kitoko te? Na couleur enseignement bosimba ke ba porte si efungwami na ISTPK pona ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome Midjo Mabasa parce que nous va détailler. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse oyo ezwami na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganize ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie na licence LMD na biologie médicale baza pe na ba parcours lokola technique de laboratoire na ISTPK baza pe lisusu na passerelle pe master kuna okokuta eyazi baza pe lisusu na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza perso ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK perso ya savoir. Kaka la masolo ya enseignement bosengeli koyeba ke préfet Louis Kabangu ya Itemat Ndolo azali kobengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e des humanités kasi bazona nu examen d'état te afongoli centre moko ya autodidacte kuna bola na détail elongo na Stéphane Skande pe Francis Kanza Lokoka. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ISTA batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ISTA bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pona ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu alobaki toyebisa bino ke Itemat Ndolo ISTA basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pona bino tango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya Itemat ISTA ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneau solaire, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance,
électronique embarquée, informatique bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société yekola musala adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Sukisa na enseignement bosengeli koyeba ke na bokambemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisimo aboyeba oyo azali bongo cadre na itemat Binza Delvo basalaki poso eleki inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango batongeli bango yango ezali bongo église de Saint des derniers jours na fondation Vodacom Congo. Ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de Saint de dernier jour ba pesi itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bangonde ba équipé itemati Binza na salle oyo bozali komona ebenga misal numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na itemati Binza bakotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana bakoti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique ça pour ça il y a numérisation ça pour ça il y a la technologie afin que biso tout ba congolais tous à interconnecté biso tout pe tous en abako pe en ligne et tout cela sera comment les apena kito pour na biso nyonso ba congolais pe biso pour na biso pe bana ya itemat Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengo la bango esengo za vraiment makasi mingi moyen ko lakisa moyen ko exprimer ngo za temene ça vraiment tout na kata motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oyo ko permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez souvent les belés, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous avez la coupe et couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez souvent les belés pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala penza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana yango ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa abeti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika ya sika pona formation ya bana na biso. Bana na biso bakomi kozwa ba formation ya likolo neti o ya bana oyo bazwaka na poto. Tokomi na salle numérique. Tokomi na ba bâtiment sika, ba classe ya sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire mayele oyo bazo transmettre pa ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na itemat. Baboti oyo bayebi nano te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino.
une année après beaucoup un changement na comportement même ya bana na biso. Lekaleka na itema tibinza na bana na bino oyo balingi babengama ba ingénieur ya solo po adresse ezaka kamoko. Kiti ya clôture ya semaine esalemaki kitoko kuna na complexe scolaire Mama Pemba 1 na commune ya Kisenso école ya fondation Nero Mbungu la Dilando Héritier Mapindeni. Nzambende azali force awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu. Bosimba pe boyeba kendenge kaka ezalaka lokola momesano ya chaque vendredi ba se retrouvaki lisusu na culte scolaire culte oyo ezalaki mpona clôturer semaine pambate nzambe asungi initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba ye moko honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo elongo na personnel nyonso enseignant pe administratif bango bazali wana mpona kotambusa enseignement ezala kitoko awa toza na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na avenue Bantandu na commune ya Kisenso epai wapi ba élèves ba se retrouvaki na 3 groupes ba élèves ya maternelle bazalaki pe na culte ngambu na bango ya primaire ya éducation de base pe bazalaki na ngambu na bango elongo na secondaire nyonso elekaki vraiment kitoko lokola ndakisa mote ya bana maternelle ateyaki bango esengeli moto na moto ayeba na ko se comporter na ndenge ya malamu pamba te nzambe alingi moto kaka ndenge azali enseignement oyo ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba bazali ko encadrer bana na ndenge ya kitoko même spirituellement nyonso ezali kosalema na ndenge ya kitoko pamba te Bible elobi lakisa mwana nzela oyo esengeli alanda tango azali moke tango akokola akobosa na yango soki mokete bana ya maternelle bazalaki bien enseigné epai ya mote ya mokolo. Simba pe boyeba kendenge moko pe ezalaki na primaire même na niveau ya éducation de base pe secondaire nyonso elekaki vraiment kitoko boyeba prédication esalemaki pona kotalisa bana complexe scolaire Mama Pemba ke nzambe nde azali force na bango esengeli ko konte na nzambe esengeli ko bondela nzambe esengeli kotalisa nzambe bosenga nyonso nzambe nde apesaka maele nzambe apesaka sagesse pe apesaka oyo nyonso moto azana yango bosenga en dehors ya nzambe eloko moko ya malonga ekoki komona te ndenge moko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nero Mbungu ateyaka bisika nyonso ye alekaka mpona kotalisa ke réussite ya moto ezali kouta kaka na maboko ya nzambe eloko moko te eleki nzambe esengeli kokangama na nzambe nde na ntina wana bana ya complexe scolaire Mama Pemba nyonso elongo na personnel na bango bazali kolanda kaka mateya ya honorable Nero Mbungu oyo azali kotalisa bango ke réussite na ye pe eutaka kaka na maboko ya nzambe enseignement ya qualité ezali kokoba encadrement kitoko na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Nero Mbungu oyo emipesi lokola mokumba ya koencadrer bilenge ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier awa kaka nzambe nde azali kosala nzambe azali kopambola yango réussite ezali komona na tango nyonso. Rotiva pesa potopota kitoko équipé acheter za la mkolo to mona bino so bosengeli komela yango minjo mabasi. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie.
bebe na yo kitoko nini oyesaka ye bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama letisa mwana suka na mbimbi oyo suka mbimbi Protivat Pro. En tout cas, eloko nini esila kate journal ya mardi 23 septembre 2025 yangoyo. Et comme na suko nazaki vraiment na esengo makasi ya représenter les bino osoki bo apprécier qui on peut ça. Merci na Mijo Mabas o ya kumbela kibongo édition na sima caméra tozaki na Igor Ntingi pe journal peu na peu supervisé et pas héritier mapine bande ko bot kamalam. Au revoir.